na ABC Mokonzi Mboka, na ABC peuple congolais, il y a une nouvelle rébellion. Moïse Katumbi, Joseph Kabila et John Numbi. Na pesi ba axo ba kokota. Na lobby ba service na biso ekei na lombango. Na Katanga batu ya ANER, batu ya Demiap, général Oyo Ndaiwel bakimisi Moïse Katumbi. Mais hier na lobaki bakende na mboko nini Futuka, ferme na yeza na Futuka na Kachobwe, village ya mama ya Katebe Katoto, na ba cimetière ba cache d'armes zawana. Lelo na yeko laksa bino ba cache d'armes. Ba mibimisi bango moko. O mokonzi ya ndenge nino akimi atiki biso. Hier bakata katanga bakaya komitika bango moko na maboko ya l'État. Donc Moïse Katumbi yo c'est fini. Alors Mutamba kumisa yo na mona ko petit joueur. Mutamba problème yango. Sango oyazo lobake soki bokangi Moïse Katumbi nazo laksa epe vidéo ya cache d'armes. Mutamba oganga ki mingi ba église de réveil. Kende ko kanga sango wana kanga pe paroisse na ye. Cache d'armes yango yo. Cache d'armes yango yo na Katanga. Bakangi ba arme, arsenal militaire. Bakangi minduki o masasi, ba lance roquette. Oh, lance grenade. Yango. Koba. Na Zamba, partout Katanga, na Kachobwe, esika lingaka tonga, na bazamba bakata Katanga baki comme se livrer. Canon 82 mm. Ah, basoda boy masolo. 82 mm, na mortier 60 tubes. 4 tubes canon, 4 tubes canon, 4 mortiers 60. Na mortier 82 moko. Moussousman balaki cité, ils est belé. Cache d'armes na lobaki yango, pièce contre pièce. Moko ndiasenga yango rapidement. Eze belé na kati ya ba caisse. Allô? Ba bimisi nan oyo, bakangaki yango lobby vendredi. Tala babiloko. Moïse Katumbi bozo kumisa ye un juif zambien. Il veut attaquer, détruire notre pays, protégé par les prêtres. Obagi ba mibali na ye po ba bebisa ya l'âge de 16 ans. Bablo bakangi yangwana peuple congolais. Nakatanga prophète MB Élysée yango nazo bunda pona mboka. Yango. Na ebisi na monsieur le président décrété état de siège na Katanga, na Okatanga. Monsieur le président, na Kinshasa bien arme monsieur ezali. Oleki Itex Africa supermarché munene zana bakomi SK. Batu baye baka signification na ngote S et eleki Sifa K Kabila. Mwana liboso ya soi-disant Kabila poza mwana Jakari Bababaswe. Na ba dépôt ba armeza. Boyebi ki ni marché, monsieur le président yebi yango ezati na cité. Boke na ba entrepôt, na ba dépôt na bango kuna na sima. Milikité eza ba arme, eza na Kinshasa, na pesi déjà avance. Moïse Katumbi osuki. Popolipon, 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 popolipon. Bokota na ba palais, ba diaspora bokota na ba palais, ba combattant bokota na palais, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue. Info na sûr. Et kopesa masolo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie. Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Mboka, sentinelle d'Afrique, défenseur, il y a pouvoir à peuple, que eux ils allaient représenter le président Félix Antoine Tshisekedi. L'homme de Dieu, le prophète messager MB Élysée. Na ebisi bino, na lakisi bino, na ebisi
Mokonzamboka, na ipsi peuple congolais, il y a une nouvelle rébellion. Moïse Katumbi, Joseph Kabila et John Numbi. Na pesi ba axe ba kokota. Na lobby ba service na biso ekei na lombango. Na Katanga, batu ya ANER, batu ya Demiap, général Oyo, Ndaiwel, bakimisi Moïse Katumbi. Mais hier, na lobaki ba kende. Na mboko nini Futuka, ferme na yeza na Futuka, na Kachobwe, village ya mama ya Katebe Katoto, na ba cimetière ba cache d'armes zawana. Lelo na yeko laksabino ba cache d'armes. Hier, ba kangaki ba kata katanga, aitizaki ba Zambien, akimisi bango, ba kata katanga asundoli bango na Zamba. Ba mibimisi bango moko. O mokonzi ya ndenge nino akimi atiki biso. Lelo eza samedi, vendredi, hier, bakata katanga bakaya komitika bango moko na maboko ya l'État. Ngalo baka mingi te, obenga on a lopoto, biso bata ba service arsenal militaire. Donc, Moïse Katumbi yo, c'est fini. Alors, Moutamba, kumisa yo, na mona go petit joueur. Moutamba, problème yango. Sango oyazo lobake, soki bokangi Moïse Katumbi, nazo laksayepe vidéo ya cache d'armes. Moutamba, oganga ki mingi ba église de réveil. Kende ko kanga sango wana, kanga pe paroisse na ye. Nalobaka nanga mingi te, cache d'armes ya Moïse Katumbi, yango yo. Pièce contre pièce, peuple congolais. Un criminel et sanguinaire au bilo comme ça Moïse Katumbi Basango yango yo cache d'armes yango yo na Katanga bakangi ba arme arsenal militaire bakangi minduki o masasi ba lance roquette lance grenade yango Benyongo Koba bakangi babiloko yango lance grenade Benyongo Koba na Zamba partout Katanga na Kachobwe esika lingaka tonga na bazamba bakata Katanga bakoko se livrer canon 82 mm. Ah, basoda boy masolo. 82 mm na mortier 60 tube 4 tubes canon 4 tubes canon 4 mortier 60 na mortier 82 moko. Musus nan balaki cité, c'est belé. Cache d'armes na lobaki yango pièce contre pièce. Moko njase nyango rapidement. Eze belé na kati ya ba caisse. Ba bimis nan oyo bakangaki yango lobby vendredi. Tala babiloko Moïse Katumbi bozo kumisa ye un juif zambien. Il veut attaquer, détruire notre pays, protégé par les prêtres. Obaki ba mibali na ye po ba bebisa ya l'âge de 16 ans. Abane ko abiser na ye. Yango wana. Ngeza ka pièce contre pièce hein. Bablo bakangi yango wana peuple congolais. Nakatanga. Prophète MB Élysée yango nazo bunda pona mboka. Yango. Na ebisi na monsieur le président ndé na lobaki na émission na décréter état de siège na ville ya Kinshasa. Décréter état de siège na Katanga, na Okatanga. Monsieur le président, na Kinshasa bien arme monsieur ezali. Oleki Itex Africa supermarché munene zana bakomi SK. Batu baye baka signification na ngote S et eleki Sifa K Kabila. Mwana liboso ya soi-disant Kabila po zaka mwana Jakari Bababaswe. Na ba dépôt ba armeza. Boyebi ki ni marché, monsieur le président yebi yango ezati na cité. Boke na ba entrepôt, na ba dépôt na bango kuna na sima. Milikité eza ba arme, eza na Kinshasa, na pesi déjà avance. Ndenge na lobaki les 4
preuve ya mwana peuple congolais bakuti arsenal militaire arme ya ndenge na ndenge Moïse Katumbi esili bato bakasoka na mbongo c'est fini tala mais c'est Moïse Katumbi parmi officiers ya renseignement ya malamu nazana kati Mobutu azalaki na conseiller spécial mine mais azalaki suka na bango nyonso ezaki kuluto Honoré Ngwanda paix à son âme. Moïse Katumbi osuki ndengo osalaki liboso na Joseph siko lingo sala siko okokate osuki debout congolais na l'axibino ba cache d'armes na le baraté nga nazali parmi le meilleur. Nous devons nous glorifier nous-mêmes. Nzamba Pambola président Félix, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Apesaki mboka na maboko nzambe eloko zobik sa président yangwana. Nzambe apambola président Félix. A dediaki mboka na maboko na nzambe. Katumbi osuki. Oye na société belé boyoka nesate tokoma na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux.